abongisinga ata koma mbala vimba mtu reçoit za makangu nini yango yo kana tangi komuni na nzembo na amata s'il vous plaît batunye sibolinga nada nana moi rendez-vous mo beninga beta tout pour babeta kaka nengna sa batunye sibolinga nada abonnez-vous massivement na Dada International TV Dada International TV ebimi likolonde Panzi bino nyoso lusepedi kwa bumuniye oyu bulingaka mobali ya lulendo Dada International TV idi bino penza buyi gi Merci. Vice-président pour Negetolobi de Sali Ceinture. Batokala bazo encadré Batuasika. Vice-président Ngalula Ngalfa. Azali Miss Yakala. Merci. Azali Miss Yakala. Deuxième vice-président. Sikoto Longwe Kuna Toye Mbala Moko Tokiti Naba intermédiaire. Deuxième vice-président, au fond, c'est lui le président. Mais le là, il faut avoir Ngenge, encadrement, Ayeba, difficulté, Ayeba, à quoi il doit s'attendre. Comme on a eu Alain Kayembe. Merci, président. Alors, le président Alain Kayembe, à cause de l'air Moussoussou, kilo, ils ont cocaté, al bâtiment Bakotindi Kaye, Kendeka Katozana Simanayo. Troisième vice-président, Freddy Manosombo. Sentir un peu l'insécurité, ce qui n'est pas unité de vous calmer. Mais le rôle de la sport, de préférer côté la moto yaza ma casse penango pour que la si vous personne à côté droite, association éco-français. Quatrième vice-président pour de chasse. Association surtout nani nango toloba ni makasi nango na administration soki ezate bokosala eloko moko te ya wana cerveau wana tomoni il faut ba jeune bazwa yango. Secrétaire général oxygène mort Ok. Secrétaire général adjoint. Encore un jeune. Mon chaleur. Pour ce que vous avez d'ailleurs, bureau est à la gâté. C'est quoi pour tout ce qui est. Pourquoi mais dis-moi, on très bien pourquoi banda to banda, balobana luteke, to liambongo ya batu. Belcanto Safou.
théâtre fait tous. Merci, merci. Secrétariat wana général na adjoint. Ba dossier kozala, makambe kozala, pendenge, ba finga kabiso ke bureau zala ka tête, tout ça. Donc, mais du moins il y a un secrétaire permanent. Oh, il faut azala kawana et puis ba dossier nous sont passés qui à présenter yango et puis aza peut assister à président. Comme on a eu Léandre Lutumba. Nani a filmé. Bato sika, esprit pe ya sika, mais est-ce à la nakati lisanga jusque là. Bomoni, s'il vous plaît. Mon message nabiso et salaka que pour que tous allons avoir problème. Nabiso, biso moko. Yawana boyebi que les loyo mutuna mutu il fallait appeler ça 1 franc 2 francs pour que tout ça la manifestation oyo mais il faut ça la batoyo parce que l'ande la banque finance mais même tant que ça la peut makamusu ça minene oya mbongo wana il faut pas financer bazala financier autrement qui que alingaka ko dépenser à la 19 heures et puis alingaka mingi kotambola na makolo 500 francs na ye aboyaka na ye mpe moto alingi kobomba mbongo trop komo na ye totokani modero Voilà. Mais si vous avez demandé un financier. Ok, merci. Voilà notre financier. Basi Mokeba, au président de la formation de Chine. Alors, ndenge kaka tozoloba ke oyo yona ya secrétariat finance en tout cas ba jeune oya boye ba vérité ndenge pas ces alakaka. Alors il y a un autre jeune à super idéologie il y a Modero. Donc, Azali adjoint, il y a Modero, Yépé, Boliboso, Azako dépensé mingi, mais depuis, à Komina Makamboyo, à Yébé Sibiso, que parfois, vous devez déjeuner dans Yété, pour Makamboyo. Vous savez, mais on va bien là, ceux qui vont les alliés, il y a, on va nous faire des financiers, ou dépenser sous terre. Comme on a eu, Roblex Muscador. Génération ya sika sono batalaka CBS parmi ma groupe oyo bato batalaka mingi eza yaye encore une fois maman s'il vous plaît. Donc aza déjà na gestion ya groupe donc na finance pe ekosimba tokomi na protocole bomonaki tangoye awa d'ailleurs kutu dès 9 heures déjà protocole ezalaki awa moto oyo a maîtrisé protocole ezala bafete komo na ye
Bazali, malheureusement, les Colombiso. Bon, commentaire pour naïe de Tiango Sima, ceux qui sont ici, mais Oyo, Yende va travailler. Na papa et maman Mindondo, comment naïe, papa Koba. Mata, pardon, Mata. Vous mettez d'abord maman compris ici. Ok. Dans l'égalité, ça là, papa. C'est là. Vous voyez, spectacle, mon néné, il fallait seulement, notre grand frère, il y a Kokodioko, dans la salle du parti, où il commence à signer mon guitare. Il fallait ça là, spectacle, je crois, la secrétaire particulière. Salle où mon délai tombe. Salle où on a étonné na bateau. Parce que vous passez, je crois, jeudi. Si vous avant spectacle. Malaisienne, merci. Sa manifestation de Bissau Malam. Nous sommes Père, te remercie encore une fois de plus pour Zamalam, aux Abolingo. Il y a solo Zambalola, te bénéla qui ont assisté Bissau du début jusqu'à la fin, à travers le Saint-Esprit, au sein de Bissau Payambo. Merci, Père de gloire, Nakati ya art dramatique. Okate zana makasi na bango, zana mayele na bango. Musala oyo ekende liboso, pe ezo valeur na mo, na lolenge senge. Tambusa biso, lolengo yake na biso, zonga na biso, pe na kimia na yo, kimia na yo, etambola na biso na kombo na Yesu,
nde tobonde na kondima tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup Bandeko Balanzi. Tozana Mama Fatou Azamoko kati ya association NTPC Olelo azo travailler pe na comité ndako yebisa biso poste o batie wana na kati ya comité est-ce que ya koki nango ou bien que non asali kaka volonté ya ba président na biso Masumu. Bonjour Mama Fatou. Bonjour. Bonne santé. Kimia na bien. Merci beaucoup Tomonio awa na réunion ya association NTPC Tomoni pe batie na poste moko boye na kati ya comité to éviter poste au batie wana ils ont la volonté non bien la volonté à comité. Bon. C'était à ma grande surprise que Baken Naza parmi comité il y a ANTPC on appelle sinon merci na président Masumu na ba président nyonso pe ba membre nyonso o ba nandenge bakanisi ko changa na kati ya comité mais pour nanga na lobezelo kwa sikate combat social babanda obenga ngango avant kutu na kota na kati ya comité pour du genre na makambo etali social na mikoti sera déjà na sala déjà eloko ngo déjà ka eloko mo kenan na sala ngo déjà et puis na komisko ko sala ngo na norme ya ANTPC na zasko reconnu na kata ANTPC c'est ça. Merci beaucoup conseil ni ko pesa na bande comme susu o baza en dehors ANTPC o balobaka que non ANTPC zo marché bien té conseil ni ko pesa ba. Bon, là vraiment pour le moment, Nazana nous, comité entraînant nous n'a évité ni peut-être parmi les bandeko bazaki le banga PM Nazaki na kat. Donc non c'est ngaka na bandeko, ba pesa na nous peut comité oyo ba o baba qui sa mi chance, to pesa pe ba idée na biso, total ndenge nini musala e kokende, na osenga suna bandeko nyonso na ba s'adhérer na kata ANTPC, en tout cas ba faciliter tâche, ba s'adhérer na kata ANTPC pour et ça la bien makasi parce que pour ça na biso toza na besoin vraiment musala et kende liboso quoi artiste et comédien ya Congo bazala na vraie valeur na bango. Merci beaucoup wana toki Mama Fatou ndinga lobi to continuer pe na bande comme susu oto yebi bongo na kati presse prince diri oyo ya président biso Alpha en tout cas bango pe ba hôtel sabiso lolenge nini makambo zo kende na kati ya NTPC ou ezana ba avantage bien des avantages to yebi te bango nde ba hôtel sabiso. Bonjour papa Nzete. Bonjour Yaya. Bonne santé. Santé za bien. Merci beaucoup to monyo lelo awa na kati NTPC eloko nini oyeko sala na kati NTPC. Bon na kati ya NTPC tango kala ba ve bazako ko ba keno ate membalo ba fongoli motema ba pesi biso pouvoir to sala musala na kati ya fondation to sala malamu to sala ndenge sengel pousse bango bazo kende biso to ko récupérer souffle o bango basana ngo créer ba création bango basana. Merci beaucoup ndenge outi ko loba siko eloko nini ya malamu oyo gagner na kati ya réunion o ndenge bosangani na ba poste o batie bino ya lelo ya nouveau comité o batie na moni yo pe ba peso poste moko boy nini ya malamu oyo gagner na réunion lelo o ya malamu na komisi nzambe puisque na zui poste ya malamu ya ngwana na servi pe baninga po balobi mokonzi azaka mosali ya baninga na zui ya malamu na servi baninga na cadre de sécurité. Merci beaucoup wana to tukoyoka moko ya bino na groupe Prince Diri na kombo Nzete to so bongo Mama Kolo moyena pusa na penda kuna ezate na za mupanzi na yende ko yebisa biso. Bonjour Mama Kolo. Bonjour maman. Bonne santé. Malamu na ngolu na nzambe. Merci beaucoup Mama Kolo atake no moi si to moni keno oza na capacité ya kozala na kati ya mibali ba peso poste mo kati ya mibali to moni ba sebele ba zuite sko nini oyo esali ka ba peso poste wana kati ya mibali donc o gérer baninga no basi na kati ya mibali soki na zwi ngolu wana ezali ntango mosusu mpona komikitisa na ngai epuis na mwa boyebi moke oyo naza nango lolenge navandelaka na kati ya bakulutu kotosa koyeba kotosa mwana koyeba kotosa mokolo yango esali ke nazwa poste wana ya social mpo nazalaka mpe social nayeba kolanda ndeko na ntango esengo mpe na ntango ya pasi toyeba kokabola bapasi wana lokola mpe nazalaka nango yango bapesi ngango. Merci beaucoup Mama Kolo to continue lisusu oya bandeko na biso mosusu lokola
merci beaucoup. On a tozana président Nabiso, papa Nabiso, na kombo ya président Alpha Boebie, oya za moko ba vice président na kati ya NTPC, nde akoyebisa biso tina basangani awa na kati ya NTPC. Bonjour président. Ah, bonjour, chance. Nangi Pena Sabino, journaliste Nabino, artiste et comédien. Nakatia groupe Yamunene, il y a les Princes du Rire. La preuve, c'est la première des émissions internet Nasalina accordé Yango pour notre service Oyo Azorandre Nakatia troupe théâtrale Les Princes du Rire. Tosanganagi Awa parce que il y a eu un moment. Nungu et les kaki, Batubalobi pour la élection, tout ceci, c'est là. Boulandaki, parce que moi, j'ai pas cette habitude-là de passer la chaîne pour parler quand il y a des conflits ou des polémiques. C'est pas dans mes habitudes. Mais si aujourd'hui, j'ai accepté d'ouvrir ma langue, d'ouvrir ma bouche pour pouvoir m'exprimer, c'est parce que nous avons fait un comité à transition. Bolimbisanga Mouké français na linga alem sou chiluba pe goya bolanda kapo eza minoromisa to na tambla nango bien. Donc to sali yango oyo jeunesse et koti na kati to sala comité à transition. Stratégie to objectif eza nini? Soki mutu ayebi gestion te. Il faut que talisa comment gérer. Comment gérer d'abord Batou, parce qu'ici il s'agit des hommes de groupe. Puis après, faut gérer Misolo, administration, Bavanda biso bilongi na bango ou mais la peine biso, instance supérieure Yamboka. Léona Lobitan Bobimisa président Mokobal Bakte que on l'a pas vu, on le connaît pas. Donc nous sommes là pour appuyer la jeunesse, nous sommes là pour les encadrer. Et plus tard, leur laisser la place et nous allons nous retirer un peu pour rester rien que des sages ou des conseillers dans chaque comité qui pourra venir après ce comité de transition. Voilà un peu maman chance. Objectif au Monia, Balé, Betty, Bani. C'est vraiment une fête. Oyo. Merci président qui n'est pas au Tukoloba. Si on n'est pas comité ya sika, lobby na lobby okuna est-ce que osa cirque désordre et cause à la sous-souté ou bien batu obino botie na kata comité wana ba jeune leader ba kotel sous désordre té pour te bi que non mingi obino botie ba kokozala na bango mais lobby na ngo ba ko créer désordre. Ce qu'on ne to ngito ye bango peto yo comme na munoko na yo président. Maman et baloba binomo te banakin libande akatite basaki libanda bakoti na kati ya masolo alors ça trouble ndeni awe ba réalité so ekoti 10 francs yo moko to monike na finance za modero ba maman Marielle ba commissaire au compte jeunesse ngape na appuyer que mbongo ekota pour que to ko gérer association na totika makambu ya ndekwa beli yo ko ça l'émission ba soutenir ngaité même bino bolanda biso na internet au monde nga siko matame ya bien j'ai bonne mine botinda mbongo siko ezate so ote alinga kufa so me rotinda na lero wana e komate tindelanga siko tinda siko ya waya ka ba méchant ya alem na siko na ba siko alimngala ba yanki. Donc ba petit bana na biso ba koti masolo to lakisa bango ndenge ya kotambola muto oya kotia désordre c'est-à-dire abotama na désordre ozana kati ya comité 10 francs koti omoni ya ndenge koti omoni ya ndenge bimi soko eloko etikali to yebisa na batu na otolo bake nous tiendrons des réunions oya kopesa situation ya finance ya association pour babanda kotia cotisation on se cotise pas l'artiste les comédiens bazako linga ko se cotiser et le montant est dérisoire c'est $5 le mois individu et le groupe $10. Yeba que chaque jour to sara tournage bino be ba internet bo produire biso bo futela ata biso na bolingo ngot kaba nzonzing bo benga biso na nzonzing aokaba Merci président utuna na biso sukeza kenon soki mutu azana posa aswa de na NTPC akosa de ndenge nipo azana posa sanga na bino ba condition maman chance est simple ne tu au groupe non les Princes du Rire
parmi les 10 au Batangaki, et c'est Sadera, ceux qui, donc groupe, adhésion à groupe, ils ont $15, adhésion individuelle, ils ont $10. Tala bambongo tozwa cannabis. Tozwa cannabis. Lem su to suki selango na masang. Lem su to suki selango ka so na ba côté nini. Na ebité. Mais tiko zwa ka tia wana ozui réussi. Tant les cambo ko ah ngalufari yena groupe ne bazan règle de cotisation. L'association va vous venir en aide directement. Voilà un peu. Vous qui nous produisez, à niveau d'internet, soutenez vos artistes. Pour tout le monde a la chaîne internet. Particulièrement na télémélarango parce que au monde a mutuana, voilà qui qu'on filmé, mais les chaînes jusque là na monde a 2 chaînes pour ne pas les citer au baya kana ba cotisation. C'est pas bien frère. L'artiste est un peu pauvre, mais il pose au produit de l'artiste au fut à combien? Yo, auto ça filme. Au pire qui merci président en tout cas merci na bande konyoso o basepela na Dada International TV bon s'abonner vraiment ma suivement na Dada International TV merci na Dada la patronne Sekambongo jamais eliama na mukolo moko merci na bande konyoso tout o balinga chance sinza simosa lekinta banagu la fia mama fia catalogue merci na Sujan Dongala les grands caméramans merci na monteur et le réalisateur Hervé Chinois noir mobile dans mobile moi mwindu a solo la ne mabe merci pour Nabino ciao. Abongisinga nataka kuma mbala vimba mtu reçoit ça makangu nini yango yoka na tanki komuni na nzembo na amata s'il vous plaît batunyisi bolinga nada na moi rendez-vous mo beninga beta tout pour babeta kaka ninga sa batunyisi bolinga nada abonnez-vous massivement na Dada International TV Oni Dada International TV ebimi likolonde Panzi bino nyoso lusepedi kwa bumuni ye oyu bulingaka mobile ya lulendo Dada International TV. Et dis-nous, Penza Boui. Gi.